Mobeti Bibotuto boxeur ya RDC Chama Mwenekabwe abetami na moi Haïti Darel Valsin Junior na 16e ya final to préliminaire ya catégorie ya kilo tuku motoba na libwa kino tuku sambo na ndambo ya box na Jeux Olympiques Tokyo 2020. Moi RDC abetami na bilembo Chama Mwenekabwe alongwe kasi azali kino sika moi RDC kaka moko oyo alonga kibitumba byaye yambona eye liboso na moi Cameroun sei chengwe yambona yango Chama Mwenekabwe abetamaki na etumba ya yambo na moto mosusu kaka lelo Marie Branseur mobundi ya lisano ya judo ya RDC abetamaki na mokokani waye Alexandra Babincheva ya Russie na phase éliminatoire to 16e de finale ya catégorie ya kilo tuku sambo na Mwambe na Jeux Olympiques na Nippon Budokan na Tokyo na Japon. Marie Branseur mondele ya mibu tuku mibale na Mwambe abotama na Allemagne kasi apona kobunda pona ekolo Congo Démocratique.